Tu se trouves pour lui un ange intercesseur. Ce soir, je suis venu me présenter devant vous comme un ange intercesseur. Aujourd'hui. Miracle de domaine na yo. Utato sosola obange silaye. Koboti sabi komba domaine na yo Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Père, le prophète messager Emmanuel Dodi, que Dieu vous bénisse. Alors, merci beaucoup. Nous sommes à la télévision ici en Angleterre. Nous sommes dans Sky 711. Donc, je suis là chaque samedi. Alors, nous sommes là. Les lots, ils allaient journée spéciale, ils allaient journée en nouvelle ligne. Nous faisons le bamakambango, les lots, mais l'eau s'imposer. Il faut que pasteur l'obé la mokaka. Parce que ici, nous sommes à la télévision, il faut que nous en Angleterre. Je vous ai dit ici que Mokonzi Amboka, Balobara Mabe na été, na bibisa ba verset biblique, marambo nyonso. Batu ba comprendre akarate. Alors, tout la vidéo, oyo, bon, na ozongi la bino after this video. Thank you. Kisi, kolobela président Mabeta Tanambeto na yo. C'est la Bible qui l'interdit. Mais c'est Yoka Mamanazo Bisayo. Moi je parle de la parole de Dieu. Et Pekisami Kolobe la président Mabeta Nambeto Yomoko. C'est la Bible qui le dit. Tolobita Kenyon se président Kosala. Et Zaka Malam Azamutu. Mais Yoka, il y a battu dans la vie qu'on ne touche pas à un roi. On ne touche pas à un prophète. Si tu étais mal éduqué, Yoka. Ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Ne maudis pas les rois. Akula amen. Amen. Akula amen. Wewa. Parce que mutua na komi na mbongo bandiko tongaye. Tika hene na mutua resir vie. Amen. Président Tshisekedi di pambolama. Amen. Umela. Amen. Yoka nisi pas que yo za chômeur na mpiaka. Président Tshisekedi di pambolama. Amen. Umela. Amen. Koko ta vie à notre président Tshisekedi. C'est notre président. Soki ozolinga yete. C'est l'élection. On vote maman na yo na tata na yo. Mais jusque là, azanano. Amen. Yende aza. Denge bayombe balobaka tout dit va. Soki bayombe bazawa koyebisa tout dit va. Tshisekedi azali. Amen. Tikana sambelela ye simba na ba américain. Aumela. Amen. Comme ça mon thème est soua. Nano est souyote. Parce qu'on bikate. Moutoso il est président. Pas congolais bon normal. Oso il t'a fait quoi? On malade. On malade. Na lobi trop on malade. Bible est bekisi kolobe la président mabeta tana mbeto na yo. Welcome back, welcome to Bolanda. Message wana
nalobi que je vous ai dit ici déjà na loba yango awa ke baloba ka mabe ya moto a dirige ka mboka te bomoni ye moko le prophète messager Emmanuel Dodi vous a parlé, vous a démontré, ils ont cartonné. Voilà pourquoi il fait na loba ngopé awa la télévision ici na poto. Et puis d'ailleurs na pour na bossa na pesa na batu merci oyo bazo soutenir na ko. Quand je dis soutien, donc au bazo tala na YouTube, l'autre toi la TV le capé na YouTube batu bazo tala bazo ko s'abonner au bazo aime mangonde bazo aime. Donc merci. Et puis merci sous na bande ko na TikTok. Pour na kota na TikTok quand na ba mde pourquoi na kota na TikTok na yesibino pas même 3 mois. Donc plus de 60 000 abonnés, c'est belé donc ça mérite vraiment donc ba remerciement kana bino bato yo bozo ko s'abonner na TikTok nga ko tezo mozo na ka moi mais na comprendre nous ce ça na ka ba ya prophète merci na prophète Emmanuel Dodi parce que na nzela na yende na kotipe na TikTok kwa na nzela na ye bato ba ko motala nga ebele na nzela na ye bosa na bino zuwa te na principe mutu te yo pe tiaka ba message ya Emmanuel Dodi na TikTok na yo partout bato ba rolanda yo donc azana bato ebele la preuve monani ke kota na TikTok beta bienvenue mais ça l'est na TikTok mona photo na bimitala nombre d'abonnés et mataka à chaque jour malgré na ebike ba musu bazo ba olonga mezo mata mais kozano na zo amote ba futa ngate na TikTok ba futa te on les a ba entre parenthèses mais na pesi bande ko merci ne baza s'abonner merci. Ils ont l'accepté que donc na zapenda ye. Alors na zongi na dossier wana. Na lobi ke makamba président de la République na mboka na biso tozo comprendre te. Bible lobi yango clair, ba lobaka mabe ya mutu a dirija mboka te. Na se pumona ba seria président kala la loba lobango bakasa soki ndenge nini. Le président Félix a président de la République. Bosi bomona nga na loba mabe na ye non parce que la Bible nous interdit. Même l'apôtre Paul autre temps dans la Bible. Il y avait lorsqu'Azala qui est accusé, Azo Samba, devant le roi Agrippa, apôtre Paul Alingi, Azo Agrippa Lanzela. Et Batba Ebise, apôtre Keba, Azar roi, oui, bitik Azar roi, apôtre a se ressaisir à l'objet, oh, na yeba quitté, parce qu'il est interdit, Yakoloba Mabe, Yamokonzi. Donc, le coup la présent, Tshisekedi Daza président de la République, pour le moment, pas au long à Aza éternalité. Donc, ce qu'on le Mabe n'a été, biso foto pambola kaka ye boyoki prophète nenga lobiango c'est biblique ce que congolais lingi ba makambo wana te yango na loba boye na baso wana de moko lobi la ebise na biomoni makambo yo o tozo mona lelo yango na lobi moko ngana ndimanga la linganga nga Congo pe moko parce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui tant yo comme na poste wana ba osalope yango ya koleka donc pour notre news surtout ici là donc président c'est ce que déjà le quoi neti président Soukate mais aza président oyo babuzoba oyo ba congolais ba salaka esi la to ezaloka to yekoli epala ye donc ko yekoli epala ye ndenge nini to pesa conseil dans une émission nazo pesa ne conseil parce que je suis trop sage et le bino anglais dans un good George Carter donc nazo loba tozo yekola makambo oyo ba président de la République pas président Félix Awa nenga comme président de la République. Le tozo mona batu oya ya IDPS na bazo ko appuyer ba commissaire ba ozala contre bato ba ozala contre ye ba opposant la basila kate ba opposant la bazala kazala kaka ba opposant la bimaka et le que ça la bango bongo c'est les gris esprit à maman esprit à bozui tant ba moni président comme président ba hôtel ka mbongo mbongo ngo komi aye tozala makamuno tozala ba richesse donc président a gonginda tout c'est normal il est le président il est le chef ce qui est le président famille ba pauvre bongo ça la ba vidéo bo kende ko filmer maman na ye place ala la ka soki wapi bo bitala kutaki para maman na batata bo filmer bango boko lobanini tala akipara bande konete leki ne kutazo souffrir cousin boko sala yango lorsque ba bongi beaucoup mieux bomoni ngo mabe voilà mentalité nini c'est la jalousie o etonda ba congolais il faut quitter la jalousie quitter la sorcellerie peuple congolais quitter ne parlez pas le mal ya mutu a diriger mboka nana lo baboye président tika so na 2 ans la ya silisa mandat la ye tanga o silisa président o ya koya na bandeli po na bonne compréhension président o ya koya ce qui peut président honoré wazai kala zongi na ye za problème te président o ya koya mutu oya koloba mabe na ye ngai na koya
te na oya te ba instruction au pesama tozoloba ndenge kozalela po il fallait banalango sikoyo makamba boposa il faut sila makamba boposa il faut sila oza opposant ou se poser contre le président de la République on t'arrête on te met à prison s'il s'agit au continent ce qu'on continue na makambo ba rébellion ba pesi yo mutu ambasa pesa ki ba odwana o kende ozala condamné à mort. On ne peut pas aller à la rébellion pour na ozwa subo ko to boyi makambo wana. Donc tout oza tout balobaka ya nakolo basuka te pas juste passé eza tout yo ba pesi bino ya bosaka la ka mwa muke. Tango ya zo kende mutu akoya. Donc baka opposition na Congo fait sila eko sila makambu yako loba mabe ya ba président eko sila tous les journalistes tous les journalistes sans exception mutu moko te journaliste moko ta leka na télévision a que no finga président de la République Bible pekisi yango to sambelaka to zamboka moko nous sommes des chrétiens mutu ko leka na TVT a que no finga président de la République mutu ko loba la télévision a que ko kito boyi babiloka ba critique wana ce qui le a réussi comme fort parce que ba réussi surtout oyo ba lekaka la média bazalaka pour président la bango risque moko ta ko leka la média ala ba mabe président la bango le mona na télévision té même là où nous sommes personne ne peut passer à la télévision le ba mabe ya muto azo DG mboka na biso na bo utanga kombo alléluia c'est très important biloko wana ekosila tango président oya ya kala zonga président de la République donc ba biloko bino bo sala lelo de l'ingito monate au IDPS on va vous arrêter et puis ba téléviser zali oyo donc et aux alandeng wana parce qu'il y a ce moment là na yebi na force la zalango na makamo na zalango je dois parler la tête haute et on vous arrêtera vous tous ba opposant ba ventrier ba Frank Diongo wana boza d'ailleurs ku Frank Diongo yekutu akota bo bango balukaka akota la poste nalobaka dernièrement awa Mvemba lorsque ba tcheke kaka na Congo wana président ya province ya Congo wana yibaki combien il a volé des millions qu'est-ce qu'il a fait rien donc mboka ezoto na la bamiyibi voilà pourquoi lorsque le président a koya tout donc biso tout na sima na ye ezalo azalaki azongi azala droit na Congo kuna Brazzaville asuba sala ba combien de mandat ba lobaraté ba o nani na ba Museveni ba umeli bazoloba te nini na Rwanda la même chose bongo biso pe il faut président umela kana président poste s'il s'agit président Félicien Oumela ça un problème mais à solo là a Oumela a Luka Batoyo oyo bako pesa mayele ba sagesse ya solo local ba prophète Emmanuel a Luki bango bako bonde la pona et loko to azala ngo besoin parce que le problème c'est qu'il faut tuer tes adversaires ko tuer la ndenga mabete ko tuer spirituellement ba bomarape et ça lokwa ba prière ba ya ba mukuna tazo ça la prière o nzambe bato bazobundisa Congo ba région et salama prière là et le gars lango prière à faux et zongeli mboka na bino moko bambula et salami banine tout ça c'est la honte donc le président est attaché avec des gens oyo bazala ni puissance ni connaissance ni influence ba yebi rien ils sont là pour voler seulement il faut luka moto azala na bien déjà d'abord azala déjà bien azala bon na ye il n'est pas là pour te sera sala ni na flatter non il est là pour mettre l'ordre l'intérieur le babo président Félix la présidente tu veux que ma belle côté belé ba miyibi ba ko belé tozo mona mais yemo pas zo mona pas sur là tellement que mboka nanga itoni na ba voler mais comme le côté na ba voler il faut qu'on mette état de droit za andeni on commence à arrêter les gens tant bazo kanga ya na zolo ba biloko no so président nga leki ezali été abiso et puis sabiso mayele tant président zo zonga na poste na ye donc azo zonga na koloba pour l'éternité te pas kufa zonga parce que ma élection tant que ça la mazo mutoza la opposant aux athées na zolo ba bo mona le quoi ba vanti mais je vous dis des choses vraies na zolo ba ko sala no ki opposition te pour ça l'opposition na yebiso ke na kozonga na force je suis passé mais la côté elle est mboka parce que mboka il faut te bon sango mboka to ko lingango ka te que non oh nanga yebo asali boyo batu bakufi te to boyi babilo kwala o nanga bona nanga na biza suka nanga eza suka lokola buzoba ne salami donc muto ayebi nanga osilisa masolo wana akosilisa ngo bien eko salamaka lisusu te opposo bimi na lobike na ozana fo na bakanga bino tout on va vous arrêter tous au continent rébellion de bandeko musu bazali awa o bazalaki abakela la rébellion pe
pour la poste première te masolo ne suki awa ezo suka na tour oyo parce que to yekoli to koli on a besoin que mboke kende liboso biso no surtout soutenir les chefs de l'état biso to ndima que so président ina sika na ye awumela avanda pamola kaye 2 ans na ya sali sur peut s'agir que elonga bakamba 2 ans elongwe lango za problème ité botika ba président ba parce que pour être président de la république ezalaka choix ya nzambe yo obotamate pozala na loba ngo neti Fayulu il n'est pas né pour être président de la république abotamate za yete pour bino bo loba lelo Fayulu so le la comme président boyebi que la président que soza président de la république famille na yo faut baza la katia na maison civile si ko famille à moi si ya Fayulu ba camerounaise ba camerounais ba za na maison civile ba camerounais baza ba vrai voler ba vrai malfaiteur si ko ba famille wanta ba yebi ba mafeni ba ça na Congo donc Fayulu azangani là déjà déclassé azate donc masolo yo eza masolo ya président na président ya kala baza na bonne entente na président kala tang soka zongi na poste na ye azonga bano sala musane normal mbongo ekotami Congo ekobonga banzela to bongisi banzela to bongisi courant to tie mai les gens me disent na batu mususu ba oloba côté batu na mususu ba koti courant kata na soute mai ezoza lango chaque fois donc bazala bango calme à part bani donc il faut mettre tout together to vandi basololi alesima masole salami bona na vidéo si bona zonga na after this video thank you nalingi batyo bazala baswahili Congo ya baswahili te c'est là où tu as un problème dans ta tête nalingi Congo bazala bangala Congo ya bangala te nalingi bazala ba Congo ya ba Congo te yeba kendenge ya yo mu Congo ezaka ya muluba mais na kefe pona na support na kolinga te muluba koma mu Congo koma mu Swahili wana eza utopie parmi ba échec ya vie ya bato eza koma ye azaboy ndenge azaleli sikoyo na ba bonne manière okomi adapté na ye okoyeba lolenge ya kofanda na ye comme ozala ba bonne manière te olingi mutu wana azala lokola yo akozala ka lokola yo te yo zande yo ya zande ye mais bonne manière esunga yo bofanda deux na bonne manière yebaka dans la vie atana misala na sina loba chef na yo azala mukuse azala mwana azala mwasi du fait que aza chef azala ya ekolo na yo te atanga te azala kitoko te azala na mongo te azala ndenge yo zolingela te et notez bien na bonne manière yeba boye batu basengeli kozala ndenge yo zolingela bazala yeba kostolere bango ndenge bazaleli parmi biloko so compliqué vina yo olingi mutu azala ndenge yo olingeli aza te supporter ye ndenge pour vivre bien moni très important eloko est compliqué batu quoi nalingi batu nyonso bazala baluba Congo eza ya baluba na mboka na yebike mukongo azala kabo na yebi ndenge ya kofanda naye no na yebike muluba azala kabo na yeba ndenge ya kofanda naye boyete mungala zabo na yebi ndenge ya kofanda naye muswahili zabo na yebi ndenge ya kofanda naye bakuru ebele bozana yang ezali ya ba demote eza ya bizaleli mabe ya kozanga ba manière esika batu bazali bien aimé tiana mutu na yo mutu azalaka mwanjelu te mutu aza mutu akotikala mutu omonime ba mariage vous avez des problèmes pourquoi olinga mobali azala ndenge olingeli pour votre information mutu malamu 100% azalaka te pe akozalaka te na manière non na bala mobali aboye wana za ndenge yo zolingela okokuya na mwasi na mobali pa ndenge olingela kite mena siko yo sala en sorte que makambo ya zana yango wana ya mabe ondima yango okweisa yango ya malamu ofandisa yango omona to ba promoto
to me manakata na mboka problem that we have. na ibike mukongo azala kabo I know that the Congo is na like. ibi ninga kufana na ino I know the way to couple. na ibike muluba azala kabo I know a lubi. na weba ninga kufana na ye I know how boyete to deal with it. mungala zabo Ingala is na ibi ninga kufana na ye I know how to deal with it. kondimela moninga te Michée chapitre 7, verset 5. aha Ne crois pas à un ami, kondimela kamoninga te alléluia Hello. maintenant yo zanga ki verset oyo Like that verse. ozwi confiance na yo Your nyonso friend. bible epekisi Bible moto apekisi ezanga to eza bible kondimela moninga te na omoni mabe na yo But you see, ozangaki connaissance oyo te What you ozwi do? moninga you just believe in bien your aimé friend. moninga Accept atikali it. moninga A friend still moninga remains aza yo te it's not to you. Welcome back, welcome to Bolandi. Waneza ba bonne manière où les prophètes messagers Manuel Dodi aye nango na kati na ministère côté abatu ba bonne manière. C'est très important. Alors nazonga na sujet na biso ya lelo nde na lobi ke toza na prière à nouvelle ligne oyo lelo eza samedi ye moko porteur ya message à kotelema pour bénir le peuple de Dieu. Ye moko ozala wana. Il va nous parler et puis demain za clôture. Toza wapi nous sommes basés sur numéro 817, avenue de la Révolution, dans la commune alimentée résidentielle, non loin, il y a qui ne marchait. Alors, bandeko, oyo bazala besoin de prière, parce que lorsque la nouvelle ligne arrive, donc la guérison est s'imposer et est obligatoire, les gens reçoivent, c'est donc qu'ils ont besoin de les recevoir. Bato bazana besoin de problème à mikanda, ou bazana besoin de problème à santé, bazana besoin de problème de baye pour la consulter nganga ya nzambe. Je parle de Nganga Nzambe, donc l'homme que Dieu a donné la puissance, le pouvoir pour délivrer les captifs. Bakangami, o bakangama, bakoye bakokangwama, et surtout les jours de la nouvelle, lorsque la nouvelle lune arrive, donc la guérison ezalaka, donc ezalaka partage ya motunyo, c'est ça la question qui m'a yé oyo, onction ezo bima. Donc, quand elle se prend les premiers pour recevoir le logo Zoluka, nous sommes à la télévision, il y a un petit prophète Emmanuel de TV na YouTube, Bolanda live à partir à 16h, au bazar la télévision à Kinshasa, Bobeti télévision RTVL, radio télévision La Vérité qui libère, Bolanda appelle sous live à partir à 16h et Bogozala déçuté, comme je vous dis, les prophètes est là pour nous. Il est venu pour nous sauver. Moutou sera pas sauvé yo. Donc yo ya keneza keno luka guérison keno luka lobiko na yo parce que na vie tu luka ka lobiko. Tala batu ndenge bazobika, tala batu bolanda bo et vous verrez aussi les témoignages. La preuve ezali. Moi qui vous parle, je vous ai un témoignage de vivant. Bozo mona na lobisibino ke bamaka muzie belé donc ça sert à rien écouter lobara mais je vous dirai un jour bo mona. Mais nous sommes là et puis Toza à la carte en Angleterre, nous sommes à la prière chaque jour à partir à l'Inde, chaque jour à la télévision dans la prière. Et nous sommes à la carte à UK Awa, nous sommes en ligne chaque lundi et vendredi de 21h à 22h. Ce que nous avons au bengi ba numéro na biso numéro prophète Zana au bengi au poser présenter kanayo tiki message nayo et le Dieu de mon père les prophètes Emmanuel Dodi akoyeba ko bénir bino. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Amen.